bosangani ba maître na ba maître spirituel. Or bandeko bazali kotala ngai mingi. Et belé balanda soit disant ba maître msusu par rapport que baza bato boko comme enfant ba que mona que baza bato boko côté mais ce koka bango bambongo et belé alors bino le bozo ko porter vérité donc bosangani pe car na ba escrope bochi bango kana kati to botrier. Vous allez na ba rituel oyo to sali papa masamba ebi oyo nyonso azana bukoko ya solo te. Ce qui aye pana biso abokima. Po moyindo to tamsamba na ba rituel. C'est-à-dire bokoko ya solo po ezana batu balobela bokoko oui mais ba osale na bango ba kabal po kabal pesa bokoko kabal juif de bokoko ya juif kimbango azali mutute kimbango azali dimension spirituelle moyindo nyonso faut atteindre kimbango za komba dans ce qui batu mususu balobi que était trop ça par exemple ndeka wala par exemple ce balobi bandime la bible bangunja mususu bazali mais attendre bandime bangunja mususu par exemple bandime la Jésus tant mususu mususu balobi que non biso pe on a fait plus que kimbango bon ça landeni vraiment na ko sayote non ya onenga na zolinga na sosola culture religieuse oyo njila kongo ya entamé ndeme biso na libuki c'est-à-dire kombo kimbango ezali kombo ya mutute. Donc c'est-à-dire kimbango ezali dimension yo papa journaliste faut atteindre pour ça kimbango. Ngana kimbango papa masamba za kimbango ba nyonso bazola na biso na bandaku baza kimbango. Et mvuluzi azalaka po yemoko pe bala musaka ya kufaka si je me trompe pas na âge ya 3 ou 4 ans. 3 ans bala musaka na kombo ya kimbango po kombo ne zala kimbango ti. C'est-à-dire kimbango ezali dimension oyo biso nyonso faut atteindre na spiritualité. Et mutu oyo nyonso oyo akoya kolobela kombo kimbangu Yesu c'est-à-dire azana libungi makasi ngunja oyo nyonso asimba ka Bible sans vous mentir ba makambo ezo ya bazotika Bible pour pouvoir ancestral ya bosolo il faut yebando monana toko bando sangisa ka deshemete et d'ailleurs ce qui toke à la longue mutu oyo nyonso oyo ako belela kombo ya Yesu sans vous mentir na lisanga na biso comme si moko ka okima na ye. Debout comme volé, unis par les sons, unis dans les rangs pour l'indépendance. France, unis au son, les opinions, Naïmana, Chido Twendele, Nakila, Tokotongambo, Nakole, Kakito. Papa, maman, bana. Bandeko nyonso pote bako koyeba ba masolo ya mboka na bango lelo bomoni solution bomoni au parleur beti bo c'est-à-dire tozali na bandeko oyo to bengaka banganga bandeko na biso ba tretaka ba spirituel bangunza bandeko ba kimbangiste ba professeur d'université ba makambo ebele bandeko ebele ba yara awa ezali nzete ya mbila isika pi bat basanganaka lelo to yambi une présentation délégation ya bandeko ba pesa kimbela bako kape ko sangana ba maître spirituel bandeko bangunza ba fédérer un peu à force une manière ya kopesa ba formule to pe ba solution na makambo ezali na mboka. Alors lelo ba sangani balingi ba lancer o ezali conférence na bango ba bandi koleka na haut-parleur une manière ba répondre na ba question na biso objectif na bango ezali nini pon ba sangani est-ce que le fond c'est quoi pour ba atteindre nini comme dans le global comme objectif na kati ya conférence en bato ba participer nango nini ba koki ko bénéficier mboka pe nini koki ko bénéficier na yango ezali ba question oyo tozobiano na bango awa papa masamba déjà na biso tropesa mbote na représentation nyonso bandeko nyonso groupe na bango bozali boso na biso mbote na bino mbote papa mokindi boni oza bien wa kimi ezali bakoko bazobatela voilà bandeko baza komona yo moi mikolo nini déjà koloba na bango déjà dès l'entrée pourquoi ces silences matondo mingi na malobo pesi ngai je pense que en réalité motono ça spirituel il faut avoir le temps pour se concentrer parce que moi personnellement on a trop capitalité on a un pays isolé on a en termes de concentration surtout que na bitumba to za ngo na Congo donc yango na za la vraiment ko bunga mingi na za trop télé. OK voilà alors lelo bandeko baza ko mona affiche oyo lelo que conférence ou ce qu'on annoncé conférence Bosangani toujours d'abord élément oyo pona tuna ondemi tuna bandeko ba mona d'abord ma bino moko bolobi comme ça tuna binomi tuna beaucoup qu'on peut répondre
biso pour nani. Alors on va suivre cet élément. Tinani ni bali basangani pour nani bazali ko loba que conférence barosala yango pour nani ni image et le bela biso plutôt on va tout juste après. C'est bon. Voilà, de retour sur ce plateau, bandeko bon, bah mon les conférence. D'abord, le bah yoki moi marambo belé, moi marambo belé. Mais tout le temps dans le fond, c'est-à-dire que bon jour on peut ça va formule. Exactement, parce que je l'ai toujours dit en plusieurs reprises que il faut voir la phase de théorie, tout côté la phase de pratique. Parce que moi, dans le domaine ancestralité, tout le charlatan est belé. Belé, ta casquette, ta maître spirituel, mais en réalité, la carte de spiritualité est athée. Raison pour laquelle tout le monde qui, ce qu'on a la nation ancestrale, on a un pouvoir, il faut qu'il y ait tout ça, tout le monde est en parce que moi personnellement, et que plaire bon, dans mon amour vraiment, important que pas ma samba en valeur connaissance. La carte qui te dit que bas et ensuite, avec ça à kilo chaque mercredi, au bien à conso. Batba oti qui la ngaba offrande, bambonga misala. Moi personnellement, la trouve vraiment importante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là pour moi l'homme noir à loin l'esclavagisme. Donc raison pour laquelle on va que batubaya, tout se fédérer, tout ça la corps mon corps. Pour tout le monde, l'homme noir en esclavagisme, système impérialisme, tout le monde en Congo, puis en Afrique. Alors, dans la conférence où lancé, je pense que Maître Wilson a repéré ça détail dans Kati, mais dans la introduction. Parce que là, si il y a dissertation. La connaissance engendre le pouvoir. La connaissance engendre le pouvoir. Parce que tant qu'on a la connaissance, moi, pour qu'on a le pouvoir, parce qu'il y a un bateau, la connaissance, c'est utile, ce qu'ils ont utilisé, n'est comme utile. Mais ceux qui ont envoyé connaissance, pour utiliser un moteur, ils ont une utilité. Raison pour laquelle tu as apprendre. Tu as un solo, tu as dit que non, vous voulez qu'il y ait un tonneau, tu as dit politique, qui peut vite et tout. Oui, on dit d'accord, ça un solo. L'histoire pèse important, il faut que vous ayez outil. Mais dans le moment où tu as commis, tu as besoin de solo. Tu as besoin de pratique, la réalité. Parce que la spiritualité est une affaire d'expérience. Réalité liée dans les secrets. Spiritualité, c'est une spiritualité, c'est le rôle au Québec, au Yékola, dans la auto-école. La qui se l'a la qui se panneau et tout. Mais ils ont une expérience sur le côté de Macadam. Nabi ke bato bakumba déjà bayebi. Donc au côté de Macadam, au Kumba, au Kumba, babilo on se la qui s'akiote na kati ya auto-école, mais au écoute on a Macadam, au Kumokola. C'est ça la spiritualité. Donc au-delà, il y a Masolo Abetelayo, au-delà connaissance aux oies, la spiritualité est une affaire d'expérience. Il faut expérimenter Yomoko. Tant que si ok,
ou expérimenter, ou pratiquer, au moins une réalité. C'est ça la spiritualité. Donc voilà un peu ma réponse. Voilà, alors tout ça nom de Wilson P. Maître Wilson, je crois c'est pour la première fois na haut-parleur bande ko ba o tam suba bioté ba bio soko ko s'est présenté. Ingeta, merci beaucoup papa journaliste. Ezali mbalananga ya liboso na kati ya haut-parleur. Ba yo nyonso bazui libaku ya kolandanga lelo na bengami na kombo ya Nema Mbweni Ndembe Wilson. Naza cadre ya lingomba moko ebengami na kombo ya ASGA, Alliance Spirituelle des Génies Africains. Oyo Thomas nango ezali Fumu Mavinga les remplaçants des remplaçants. Et na yango si l'appel oyo ebengamaki ke to sangana na tina moko ke ndila Congo depuis eya bangunja ebele baleki ndenge papa Masamba autoloba ezana bangunja ebele bazoleka na babitano mike mais pouvoir ya bosolo ezalité ezomema l'homme noir ou l'homme Congo na kati ya libungi et na yango to sanganaki ezali pe parmi la prophétie ya Mvuluzi alobelaka que longa koyaka il faut préparer baye a préparer kubuyeli ya roi divin et ko préparer wana il faut to koma livre sacré et livre sacré et kozalaka na mutu moko kaka ta ko komango eza mission ya mutu moko te na lisanga nde to ko koma livre wana et yango nde to bengami ngunja oyo ya bosolo asalelaka bokoko ya solo to sangana nde yango nde biso to komi na niveau na to lansaki appel et puis to sangani et conseil eza wana lisanga wana bengami na kombo ya conseil des gardiens de la tradition négro-africaine. Donc mutu nyonso oyo abundelaka ba valeur spirituelle ancestrale aya na lingomba oyo enfin to attaquer objectif oyo tozana parce que par journaliste ne bangunje belé to continue na distraction ya njela Congo. Normalement l'homme noir ne tozaboy l'homme noir culture religieux eza ya bisoté l'homme noir a pratiquant ba memi biso na ba histoire mingi njela Congo depuis ya changement ya l'homme noir ezalité, c'est-à-dire infiltration et koti et système wana ya onde photo sangane la to bundisa mais non tant bo sangani ba maître spirituel or bandeko bazali kotala ngai mingi et belé balanda soit disant ba maître misusu par rapport que bazaba to bokoko mais enfant ba que mona que bazaba to bokoko côté mais ce ko ka ba mbongo et belé alors bino le bozo ko porter vérité donc bo sangani pe kaka na ba escrope bo ti ba na kati to botrier ingeta tunana eza makasi mingi ya ngonde na ba émission belé soko la ni papa Masamba même ngai na lobelaka yango l'homme noir info kimbanga lobaka to éveiller conscience ezalité ke poto ke landaka to banda ko dépendre na bato et la spiritualité ya kapona ko rendre le mutu libre et ya ngoni to ko tangisa bato balonga ko landaka ba maître spirituel pona ba problème bazana po bakutani na bakokoso wana mingi et na yango tozali na ba rituel oyo tosali papa Masamba yebi oyo nyonso azana bukoko ya solo te soki ayepa na biso akokima po moyindo totambusamaka na ba rituel c'est-à-dire bokoko ya solo po ezana batu balobela bokoko oui mais ba osalela na bango ba kabali po kabali pesa bukoko kabali juif de bukoko ya juif mais bazo ko c'est la biso yango awa eza bukoko mama ki pa vita mama o fumukimbango tututu alors ya onde biso ba koko ndenge to sangana ki ba pesa ki biso rituel na mutu o ya kozala ya bosolo te na nzela na biso akokima po biloko na ye ko sala te ba pouvoir ne ko manifester te ba pouvoir ne ko manifester on ça c'est à dire que bosala ki ba rituel pour na bosangana bino nyonso. Ok, merci. Toujours n'est pas ya papa Masamba. Au peut retourner un peu sous to continuer un peu par rapport ya motuna. Bon, tant bossali pe conférence awa, madame Ambo bossal. C'est comment c'est payant. Tu rosala ndengenini. En réalité, c'est moyennant quelque chose pour dans Bamarambo tout ça dans photo sala. Parce que vous savez, Tozobo c'est mal répété, nako sera de gauche à droite, ça ne sert à rien. Raison pour laquelle tu ne fais qu'un petit rien pour que Moutounion soit à participer. Je pense que dans la fiche, Moutounion soit à participer à l'anda. Maître Wilson, c'est vraiment important.
Ce que Moni Bazo continue à escroquer, c'est parce que les Congolais lisent autant raté. Raison pour laquelle Frédéric Sans avait dit que les Congolais resteront toujours des esclaves parce que les Congolais ne lisent pas. Les Congolais lisent autant raté. Les Congolais lisent tant eu problème à Bengio. Alors, tant que Benganga, on a Koufi, c'est que l'objet a changé sous maître spirituel. Si on a une spiritualité, on a gagné dangereux. Si on a un maître spirituel, c'est le rituel et peut préjudice. Alors, il faut autant. La spiritualité est une affaire d'expérience. La réalité, liberté fondamentale entre moi et le monde cosmique, cosmos souplia. Donc, il y a un contact. Donc, il faut tant à la qui alors, les lois catholiques ont tant raté. Bitumba, tous les gens, ils ont là, tous les gens qui ont lupang, bisognoso, lupang ils ont 5 portes. Mais on a pompe moko, où est serveur à biso mai. Alors, tant que vous avez pour y avoir pompe, on a qui est on total la soupe à casquette, ma porte n'a bisoté. Qui n'a pas papa pour y aller dans l'église, mais non. Tu ressens que force na biso to la pompe parce que pompe on est dans biso to sukolaka to nikarabilamba et tout. Alors na minute tu wana voleur azalo ko la ba impérialiste pompe azalo ko la Congo biso to azalo ko la ba habitant na kata lupango wana lo ba locataire. Alors to bunde la pompe to tika biloko ba divergence et tout voulu ce qui m'a avait fait c'est là avait fait ceci plutôt allais dire voulu ce qui m'a avait remis c'est là ça ne sert à rien et je même ici comme côté si réellement vous avez un pouvoir ancestral pire on en oubliera toujours. Il faut oya to se fédérer. Sauf que aux autres qui m'a pour sangana ba tu sais ko yebi lo là. OK. C'est ko yebi lo là. Mais est-ce que bande ko tu base ko tu na papa ibula pe bobongi si ako kota na épée to comment? Moi je n'ai aucun problème avec tout le monde. N'a koki jamais pour pratiquer la spiritualité basée à la haine. Papa ibula c'est mon frère. Azan de konanga to tine sika moko to zana e sika moko donc je ne sais pas parce que chacun de nous a sa manière de voir les choses. Mais personnellement, d'ailleurs par la bienvenue. Oui, personnellement, mais dans une seule condition, il faut en avoir pouvoir. Il faut en avoir nation parce que tant que les gars na TV, ils ont un monde de moussous. N'est-ce pas ce monde de TV, bah tu peux pas une curiosité, mais monde de TV beaucoup fa, bah beaucoup qui sont armés en fait, bah beto balles réelles. Alors il faut attendre la dimension où on montre que vous allez en sorte de gars se défendre et moko. De rôle au bango à mais la spiritualité. Donc dans une seule condition, il faut qu'on ait là pouvoir. Donc tant qu'on les regarde déjà dans la TV ou le bilan spiritualité, c'est qu'on a le pouvoir. Alors il faut venir. Toute la situation actuelle, il y a un moka. Tout se fédérer, tout ça force. Tout comment est-ce que tu as l'homme noir, l'esclavagisme blanc. Mais le pouvoir ancestral pire. Donc, Mamsou va pouvoir te. Mamsou va les gars, pouvoir te. Tu vas me donner dernièrement les gars, la spiritualité. Maintenant, on t'a lié. On ressentit que quand il y a pouvoir exact. Le seul cas, je vais attaquer sur place, il faut qu'il y ait. Ma bimélé, criminel à Koufi. Donc, on a défense, donc, c'est ça la spiritualité. Batouba, Gotanga. Nous avons tout à l'heure que tout est la pompe. Pompe est à Congo. Tout à l'heure, la casquette, la porte au foot, il y a $50, il y a $20, il y a $30. Non. Tant que tu as le pompe, tu as 5 portes. Si tu as une pompe, tu as une pompe. Tu as la pompe. Les pompes en Congo, tu as la Congo. Tu as la casquette, tu as la casquette. Non. Si vous avez le pouvoir, il faut venir. Tu fédérer le pouvoir, tu as le pouvoir. Voilà, tu as le pouvoir pour Congo. Nani philosophie ni rokamba bino idéologie ni rokamba bino skoto koyeba c'est qui est au centre de Roloba idéologie ni rokamba bino. Quand vous parlez de l'idéologie, c'est-à-dire bamso baroya par exemple tout le monde ba mouvement zebele ba mouvement zebele vous allez comprendre Kimbangu vous allez comprendre Tatampadi vous allez comprendre Kitawala vous allez comprendre boina ce que idéologie nini oyo et ça là que oyo et comme ils ont la fondation ils ont permettre que Moutounion soit adhéré nango ingeta pas journaliste merci na mutuna wana awa toza basé mingi spirituellement idéologie tozali kotangisa l'homme noir fumo vuluzi Kimbangu et puis kolakisa batu bosolo ezali nini. Prenons un exemple idéologie tosangani na kombo ya Kimbangu azali mutute Kimbangu ezali dimension spirituelle moyenne d'union se faut atteindre. Kimbangu za komba. Donc ceux qui battent mususu balobi qui était trop par exemple ndeka kitawala par exemple ceux balobi ba libérer la Bible bangonza mususu bazali mais attendre la Bible bangonza mususu par exemple libérer Jésus tant mususu ba mususu balobi que non biso pe on a fait plus que Kimbangu bon ça landeni vraiment na ko sayote non ya onenga na zolinga na sosola culture religieuse oyo njila Congo ya entamé ndeme mibiso na libuki. C'est-à-dire, combo Kimbangu ezali combo à Moutoute. Donc c'est-à-dire Kimbangu ezali dimension yo papa journaliste faut atteindre pour ça Kimbangu.
nga na kimbangu papa masamba za kimbangu ba nyonso bazolanda biso na bandaku baza kimbangu envuluzi azalaka po ye moko pe bala musaka ya kufaka si je me trompe pas na âge ya 3 ou 4 ans 3 ans bala musaka ye na kombo ya kimbangu po kombo ne zala kimbangu ti c'est-à-dire kimbangu ezali dimension oyo biso nyonso faut atteindre na spiritualité et mutu oyo nyonso oyo akoya kolobela kombo kimbangu Yesu c'est-à-dire azana libungi makasi ngunja oyo nyonso asimbaka Bible sans vous mentir ba makambo ezo ya bazotika Bible pour pouvoir ancestral ya bosolo il faut yebando monana toko bando sangisaka deshemete et d'ailleurs ce qui toke à la longue mutu oyo nyonso oyo ako bele la kombo ya Yesu sans vous mentir na lisanga na biso comme si moko ka okima na ye pour kimbangu dimension wana eza très puissant oyo mutu nyonso azali njambe yo ozali njambe eza lokola bande comme sous na ba voix mususu balobaka ba dimension christique voilà nde biso bayindo tozali voilà na ngambo wana ba dimension bouddhique voilà donc c'est-à-dire ce n'est pas un nom d'une personne OK pour mvuluzi na biso notre sauveur ala na kombo na non poste non ezali non na ye na poste non na ye ezali comme les ala kimbango te et mvuluzi pe era te yaki era salaki mission na ye ayebisaki biso botanga Bible botala Bible bolanda bango na Bible mais atikala ko yebisa biso te ke bo sale la Bible alobaka botanga c'est-à-dire kotanga ya mabete ngana na ba livre belé na sombaka ya ba masonique na tani me na pratiquer te pona yeba nini eza kuna bakosi bandeko na biso bayindo wapi ndefu mukimbango alobaki totanga Bible poto ko kanga mundele na Bible mais atikala ko pesa biso conseil te ke bo sale la donc ngunja ko ko sale la Bible a déjà na libungi ndenge papa masamba utoloba bangunje belé baleka kawa mais pouvoir ya bosolo ezalité effectivement pour bazo defa ba pouvoir yana bato azolobela kingunja mais aosalela ba pouvoir ya mipaya lokola biloko ba musulman biloko ba maraboutage donc mais azolobela eleki na écran awa o azali ngunja nde biloko wana toye ngunja nyonso ya mabe ba ne prochaine ba koltsila et ba kolongwa na ba écran ba bandoleka asute po biso toye na mission ko bimisa bonzambe ya moyindo ya bosolo et bongo ba oyo ba frappara siko bato ba maître spirituel ba frappara bato soki pe ba sengi bino aide bokozala pe na pouvoir pe ya ko punir pe bato wana basala makambo mabe bongo ndenge mission toye po ba mission ne teko ma mona bato ba kotela naka ingeta bato oyo nyonso ba frappanaka bitumba eza biso tozobundisa bango te biso toyeli na conscience ya l'homme noir l'homme noir yango nde tolobi bino nyonso bokei na ba magicien ba frapper bino bolemba kokende boyekola po yo moko koma nzambe c'est-à-dire to activer bon nzambe kati na yo po yo po koma maître ya ba problème na yo donc tokobundisa bango te tokokipe bango te mais biso toyende l'homme noir yango nde tobandi déjà ba conférence to lancer conférence oyo ekolakisa moyindo na lopango ne na ndaku ne azali azwa 4 solutions na conférence totie 4 sujets ba 4 sujets mombo ya mutuya oyo ezoni yokola bayindo ozangunja me bakwakela kombaso ngunja mobe membaso ezui ngunja moko boye me mutamisala mbe afrener c'est-à-dire esclavagisme on a toyé nango moyindo yaka na conférence oyekola yo moko banda ko pesa ba solution na ba problème na yo et puis ba toana ba frappa kabino bango moko ba okanga bisaka na bango ba o changer copie voilà pour na kopesa moi avant goût tu es pas papa masamba pour na kopesa moi avant goût pour na bande ko pour na kopesa moi avant goût et le connaître nini déjà beaucoup qui repesa moi mokia mokili mbeza otala déjà pour ba motiver un peu ba que non tolanda neti na ro na habiter bino moko bopona soit na comment ko protéger neti le pan na yo juste moi le monde d'abord il y a simple oh soit mon travail là là ça la ndenge nini moi déjà le mot est simple pour permettre bato ba mon que non là toujours se référer na ba formule ba connaissance ancestrale na biso par rapport à ba ko na biso pour motiver bandeko ba ko camper aux appels na conférence matondo mingi papa mutuno tuningai mais avant qu'elle répondre yo la linga qui juste na bisa bangunza o ça la mélange ya image soit ya mvulus kimbangu na ya Jésus-Christ d'ailleurs il faut ba yeba na fond la bango lelo ba vérifier ngo na kati ya Bible ba tanga parce que ngana ça l'effort ya kotanga Bible nyonso na Coran et puis na continuer kotanga ba livre mususu
pour nous avoir juste connaissance et puis comprendre le système et va fonctionner. Ce qui mokila molimo royaume des ancêtres Pemba Kalunga batika kan volus kimbango azala catéchiste pourquoi parce que et là qui nzela ba lekisa qui est pour comprendre le livre wana parce que si on comprendre le livre wana te moyo tinda batu ke batanga ba comprendre le livre wana ezate donc ba o alobaka que azora batemte donc ba kosaka bon tout le monde a parlé wana baso baza pouvoir débattre bundila mboka to boyi ba divergence wana ke wa lobaki bete oza boté so na pouvoir koyer to bundila intérêt mo za Congo alors est-ce que voilà, on va poser une question. Question est-ce que l'absolu créateur c'est toute chose? Je pense que oui, l'absolu créateur c'est toute chose. Est-ce que le Dieu de la Bible c'est toute chose? Oui, que le Dieu de la Bible plutôt je dire c'est toute chose. Dans la Genèse 6:6. On va comprendre que Nzambe a regretté après avoir créé l'homme. Quand tu regrettes, c'est que tu ne savais pas. Et ça, c'est que tu ne savais pas. Alors, Nzambe nini ozo adorer, ozo transmettre l'énergie tous les jours, c'est Grégor, mais il m'a regretté avoir pour ça là. Et ça, vous comprenez le sens. Donc, Nzambe ozo adorer, mais il m'a regretté avoir ça là. Pas comprendre le logo. Donc le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu créateur de toutes choses. Je pense que tous les émissions au fond là, tu vas comprendre que nous avons adorer la Bible. Il n'est pas le Dieu créateur de toutes choses. Parce que l'absolu créateur c'est toutes choses, mais nous avons la Bible a bien sauté parce que c'est un divin déchu. Alors, pour répondre à mon tour, ni to repé ça na bateau, comme avant goût. Je pense que nous déconnons un mouvement Messiah et pas fils de l'homme qui bande. Maman la bango azaki sora kabolima patala dépôt il a peine victoire. Soit kabolima pas na souka tant zo compter mbongo faut sentir que ba benda mbongo zo bunga. Tant aye a expliquer ngala bisi na bi eza simple. Ezali comme bo mangombe te, ezali comme ba fire te. Soko aussi sikoteka avant on compter mbongo. Tellement que bazo benda mbongo, ko compter mbongo na chaussure te ni na lipapa. Il faut tika la pied nu. Tika la makolongulu fungola sa ki compter mbongo. Alors na moment où on te dit qu'elle a pied nu, agnati pavement to mabela zo compter mbongo, pigeon voyageur aya raté quoi iba mona kende la il fonctionne raté. Et tilelo a continué à makamona depuis à dépôt relais. À senga ba merci ma papa ma sama en tout cas pour moi je suis reconnaissant, c'est ça la spiritualité ancestrale. Donc les rituels muso muki ba opesa yo moni on bongo muki au pratique moni réalité. Comment est-ce que il faut te dans la boutique, yo mo moni que na journée te ki ba 10 000, ba billet ba 5 000, mais comme na pourquoi au fond les 5 pour compter pour comme mi ba 200 francs. 500 francs ba bendi mbongo. Alors dans le moment parce que la pied ni mbongo di maraté. On attend musu pe ba maître spirituel musu pe ba zalara abeti moi chimie na mbongo bimi. Voilà. Nous on mi limo ba yibi. Voilà. Ba yepa na yo ba koti facilement ba yibi mbongo. Moi ko pe la PCR motan on catch bunda. Ba chering wana catch zo bunda ba obenda ba sardine tout na bisie na bitika boutique polele. Ngana za watika boutique polele. Tika la pied ni banda on compter mbongo total ba incartation ça so ba bendombo. Et que ebi maraté ke ndaraté. Donc, il faut attendre. Pas long, on a vie à dépendance. Pas comme on a vie à indépendance. Spiritualité rend tout libre. Pour eux, qui au travail, aux en France, aux en Congo, Brazzaville, Nangola, Wapi. Aucun moussala peut s'imiter aux zones dans Robi. Et là, on attend. Comment est-ce que tu as bien un patron nanga, soit un patron nanga, mais na yele le moussala peut s'imiter aux zones dans chambre. Papa, yo moussala makambuna yo obini au kesu lobe monique. Aux zones dans la relation bien. C'est ça. Donc pour la ligne au temps aquí. Mais si on ligne au temps catholique, allo, basa ila yo. Lobby aux alatés pour changer le soumettre spirituel ti au que nous quoi la rituel va ça les lio et même le préjudice. OK. Parce que la préjudice c'est après 5 ans après 3 ans. Bah ça les lio mais ba préjudice yo mon te offre ta charge karmique qui va mettre un médiateur entre demandeur dans le monde cosmique. Yo mon te offre ta karma. Donc ba longwa na ba vie ba dépendance boya botan la spiritualité yo mon ko pratiquer tout malama solo. Voilà, tu pas maître Wilson les cambo phénomène POP parce que il y a catch tout le monde a débattre de basala des fois bande ko bazara perdu au fait ba popularité ça bokoko et ça nini il y a robim sabali kamba sardine bimi pe ba balier tout ça qu'est-ce que kokolo ba na rapport manifestation et ça ba pratique il y a beaucoup qu'on a biso tout comment obim ça rappelle biloko ingeta merci beaucoup papa journaliste na mutuna wana otuni nebitumba biso tozana biso toye kote ya batu bukoko ya bosolo tokutani na nzela oyo batu si ba bebisi réputation ya bakoko oyo ya biso et ya bonzambe na biso bakatière ça vous mentir basale la kaba magie rouge magie noire eza ya biso te magie rouge eza ya biso te
et yango nde bitumba tozana ngo baene ou soit bae oyo nyonso bayamba mission liboso soko tali bango mingi bamemaka jela Congo na libungi bamemela biso ba théorie mingi ba théorie date de naissance ya Fumukimbango entre bango na bango bazobundela yango oyo alobi le 9 mars oyo alobi le 12 octobre ou septembre donc bitumba entre biso na biso trouble pona nini pouvoir ezalaki ya kotefa et biloko nyonso wana ba magie rouge ba magie noire ezali ya bayindo te nde kuna ba spectacle ezali kobimisa mbongo oui na bonzambe na pouvoir ya mvuluzi okosala nyonso bato miso bakoloba mais il faut siko koyeba ero bimisi mbongo ero ibisa di ezana bato balobaka ke esprit wana ke yiba ayibi mbongo na boutique ya mama mobo azalaki protégé te ayeli effectivement ayibi mais esprit wana fait kaza négatif a négatif asali musala wana ofele te akonuire bato oyo bazotala ba spectacle wana yango ne papa journaliste il faut ko évitaka na chaîne na yo mutaya ko sala spectacle abimisa mbongo te pas biso abimisa biloko wana pona nini to boya makambo wana ezalaka te oyo voilà bayeba wala biso na banda pe basosola yango ba bénéficier bisika nyonso oyo un magicien sala ka spectacle ba esprit wana bayaka ko sala spectacle bazwaka batu oyo baza wana bazo observer spectacle wana oyo aza faible bazwaka bango 1 litre ya makila et bongo bato batala parce qu'on a ba vidéo bango balingaka kaka ba émission wana oyo sko wana tozo na phase mosusu indirect mais phase nanu direct eza na mutu azotala azo observer spectacle sur place 1 litre makila ekendaka et esprit oyo azoya alana des choses pour ça ya biloko mibale kati na biso bat pour toleki bango ba pouvoir toleki ba esprit négatif wana ba pouvoir pour biso toza banzambe balana posa biloko na biso mibale ya vie c'est-à-dire c'est l'espace et le temps. Le temps c'est la vie. Nombre de vies on zamba sale la yona mokili. Il faut vivre à 4 jours. Temps et l'espace c'est le corps que tu as. Parce que au monde akabato belé na mokili o ya lali ala mukaka nzoto passe ko na plutôt sale musala moko boye. Ba esprit na balata ka banzoto na basale la kayango. Basale la kayango. Donc ba magicien bitumba tozana ngo ya kolakisa moyindo bosolo kete banzela wana. Prenons exemple papa Masamba PC exemple ya protection pour bayi bonbon tena kata boutique ulongoli mapapa kaya pamba. Mais et papa magicien après surtout kata soso kingo otokunda na boutique na po bayi ba bonbon te. Mais bukoko solo longola mapapa ya pamba et protéger ndaku sillage nyonso wana ozana ngo. Misala nyonso mabe ekopusa na te et pour compter mbongo na bolamu nyonso pe na malembe nyonso sans que mutu anuirio. Donc bokoko ya bosolo yango wana ngai na lobelaka yango na ba monsieur ebele na leka ke moyindo ngonga ekoki tolongwana théorie nenga tozoloba tokoma na ba pratique yango nde boya na conférence auto lancée même yo papa journaliste ezala na kata conférence pour exemple mutu ya makasi à part ba 4 sujets oyo toko lancer ba sujet mususu oyo eza mutu ya pona moyindo a éveiller conscience na voilà ekozala wapi ingeta conférence na biso ekozala en ligne dès que tout le monde bossa na rango ezala en ligne dans un groupe WhatsApp tokotia en attendant pour permettre bato ba libanda mboka ba participer. Alors mais il y aura herba conférence et tokobando lancer il y aura un moment oyo bato ba kozala ba étudiant na kati ya conseil bazoye ko la ba conférence bazoye ko la ba rituel wana il y aura un moment ba koyaka pona kozwa initiation direct parce qu'il y en a ba initiation mususu ezala en direct et senga ka foya. Merci. Tokomina Souka, merci na Bino Nyoso. Dernière parole, tu vois comment Kabona. Bon, dernière parole, on a lancé des films par pasteur Nyoso à Congo. Ba sangana, ba prier Jésus-Christ a révélé ba remède à sida. Ba pasteur tout ya Congo sans exception. Et déjà comment non, et comment on déjà na beaucoup pour ba plante ces alliés, ba toi. Remède oui. On a habité, on a habité personnellement. Ils sont déjà peut-être traitant. Oui. Azali. Oui. Azawapi. Quand il y a tout, maman qui t'emballe tout ça, n'est que mission à peine na dossier ango. Na dossier VIH. Ouais. Il y a des naïbi bateau belé, il y a beaucoup. Bon, en réalité, Mwanda. Est-ce qu'il s'est allé ici? En réalité, ce n'est pas un débat. Batubaya, tout s'est fédéré, tout ça l'accord mon corps, tout le monde la Congo. C'est où ils sont plus importants en moi.
Donc message en ancien. Mais bango ba pasteur ba ko se former loin té. Bon, en réalité, le corbeau de l'empereur Constantin. Pour bango ba sala que système ya Sambela et Kei. Le corbeau de l'empereur Constantin en réalité bango baza juste pour avoir accompagné mission Léopold II dans l'empereur Constantin. On monte ça beaucoup plus côté matériel. Bon, écoute, on a le chef de l'État, le ministre. Il y a un dernièrement le chef coutumier. Parce qu'il y a expliqué que le émission Isoya, le chef du groupement, le chef coutumier. Parce que le chef coutumier programmé. Il n'y a pas d'impérialiste bazala. On a expliqué le quoi. Baké, bango belé va faire un papa, caméra, afin d'éviter la caméra faire un kit si la chaise roulante en soit là bango. Les tingay na sabo, là écoute à la ministre. Importeur de quoi information, là écoute à la yé, auto solani. Bas c'est respecté, bas ça chef coutumier, bas ça va valeur, bas ça va pouvoir. Pour que écoute là bas toi là, ils ont important. Maton Domingo. Merci na pour répondre à l'invitation na biso bandeko bolanda biso ne bandeliti na suka et ngelesi na paradis bazaki wana équipe technique mbote na bandeko nyoso bazome bipai na bipai MC Ntsongo, très belle dame capitaine ya basi kitoko nyoso bana bakoko to pesi mbote belé maman bibi chez nous, pourquoi pas maman na noso ki maman Bibiane ba maman na biso limba ya maman Brigitte to pesi mbote belé bino nyoso bolanda ki biso grand merci na bandeko nyoso pe ba sepelaka na bino. Je pense que tu écoutes dans le prochain numéro pour la conférence et puis les camboya émission autre lobela sumaram susu en long et à large. Je te écoute dans le prochain numéro. Bye bye. Ça va. Unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. France, unis au son, les opinions, Naïmana, Chino, Twinele, Nakila, Tokotonga.